CHP Media. Donc ça na papa na biso awotukote biso baranzana tozana biso tomona ye azana mwa eloko ya koloba epanya biso liboso tomona ye à se présenter. Bonjour papa. Bonjour. Papa, merci beaucoup na l'idée à Nayo. Outi côté à biso à biso sur la ligne et c'est belle makasi na ça bana soit population ko ba na biso ba nyeko ba za kubunga o ba zo ko dire ko sala na mundi et na balabala et moi na yo a dire ça la bango bien c'est mon pas na yo se présenter comme ça ba mo nyoso ba yo kayo mais à dire na yo des amis tout le monde a pasteur Constant Moulumba nous a pasteur na quatre communauté du plein évangile tout le monde a vélo Zamba sepelaki koloba na peuple na ye bato nyonso oyo bandimeli Yesu Kristo to bakolo mpo mobilisa na bango bato nyonso oyo bandimeli Nzambe na motema na bango batiaka eleki na bango epai na Nzambe ete Nzambe azali kosenga na biso baoyo tondimeli Yesu Kristo eke toyeba kosaplike kopratike de bonnes œuvres toyeba kosaplike seke toyeba kosapproprier la pratique de la bonne œuvre. C'est que étant que mon Christ, Nzambe a bengene biso et donc ça la misala malam. Nzambe ala moté pour mon Christ, pas mon tout on kata misala na. Nzambe ala moté. Les autres va être misala wana, Nzambe eba ki ko bon misango. Et on sait comment on a biso pour que biso te ba kotama na misala. Et ba ko pratiquer en les bonnes œuvres, Nzambe va préparer encore pour que nous puissions le pratiquer. Mais nous, n'a pas Christ, éviter que Bengama, on a ça la misala malam. Et voilà, ceux qui ont osé ça misala malam, c'est que ça misala malam, ils ont gagné misala malam. Nzambe va comment on a eu ça la misala malam, parce que Nzambe, à Nzambe malam, et ça misala Nzambe ça misala malam. Et c'est que autant de sabat Nzambe, Nzambe misala malam. Misala malamu ezali na litomba ça na avantage ezape ko servir biso moto ya ka misala malamu yeba ite Nzambe atikaka ete biblia ezolo bala biso ete oyo olingi basalela yo salela mope na baninga oyo olingi basala mpona yo olinga basalela nini olinga bayamba yo bapambola yo oba respecter yo commencer d'abord ya koyeba ko respecter baninga considérer bango ya koyeba kopambola pe bandeko mosusu Nzambe alingi vraiment totalisa bato Nzambe azila ya misala malamu kaka olingi na loba ezali ke pratiquons les bonnes œuvres nous qui avons cru en Jésus nous qui avons Dieu comme étant notre Père c'est lui koyeba pratiquer les bonnes œuvres. Merci beaucoup, Bande Kobania et EHP Media. Pour Kolanda, notre papa, notre pasteur, ceux qui nous ont Ciao.